na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Nani asambisaki Yesu? Moto oyo asambisaki Yesu tombo na ye Ponce Pilate. Qui a livré Jésus? Nani atekaki Yesu na lingala? Moto oyo atekaki Jésus Christ. Azaki disciple na ye moko kombo na ye Judas Iscariote. Disciple nini oyo awanganaki Yesu? Satana moto awanganaka Yesu. D'ailleurs, pendant tout ça, chrétien, pendant qu'il y a des églises chaque jour, au habité. Hein? Comme on a eu Simon Pierre. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins, 100% chrétiens, toujours vos amis. Oyo miswe monate matoi elokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo bomeli yo Bandeko balinga mikati na kolo Yesu, que Dieu vous bénisse. Tobengisi bino nyonso boya ebele na action. ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko 13 au 27 décembre. What? Pate na kati ya dans les jours les amis dédicace ya temple pe anniversaire ya église Messi. Oui, campagne et pas y apporte ben capital. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Moi, pasteur dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus Christ au rendez-vous, ça sera chaud. Donc, bien ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a entamé là. obangwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de la Naï le révérend de Kinshasa, Nakozalawana, bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben, capitaine de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. C'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité les éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé Le grand Seigneur du temps de la fin. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Tierto du Congo. Il a été dans ce monde-là.
comme il connaît le monde satanique, nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. Shalom et bon dimanche, peuple de Dieu. Baïba Sotou Balingaka, le Nazaréen, www.com, la chaîne, la référence de tous les chrétiens qui nous suivent partout au monde. Ticket Nzambe, à Pambola Bisonyo Sotou, bien-aimé dans le Seigneur. Kakalolenge Tolobaka, Benga, 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 Bandeko Orebike Bazali, plus proche na yo, pene pene na yo. Benga bango na bamususu bazali te benga bango ebisaka bango déjà que non bilengi ya le Nazaréen esi déjà bandi mabe ya Nzambe eza wapi soki mokolo lokwa lelo toye na bandako na bino rien que pour vous dire une très grande bonne dimanche ya mokolo lelo tozali awa na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Barumbu commune ya Barumbu. Kaka lolenge bozola na image bien-aimé dans le Seigneur, lelo tozana sujet moko très important où tu peux partager na mokolo lelo sujet kweza nini kaka lolenge tokendaka pe ko beta lisolo na peuple de Dieu to solola ka pona koyeba masolo ya kati ya Bible to découvrir misala ba pasteur ba prophète ba docteur ba salaka bazole la kotonga ozali temple na nzembo kende église zokuti tala temple monene mais ozali connaissance au Bible zolobete votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut premièrement commencer à rebâtir le temple de Dieu ozali nzota mutu mais église physique eza kotongama corps spirituel eza kotongama te na wana sans plus tarder na kosenga na régie ba balonsele biso élément moko ko sala plaisir na maman Pia me Mariam na Beni. Bolingo ya solo emonanaka kaka na misala otalisa bolingo ya solo kuna na ekulusu mpona ngai na bika mpona ngai na zwa bomo ya seko azali te oyo azali malamu lokola yo Yesu. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diama na talo. Bolingo ya kolo Yesu eleki wolo na diama na talo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu azali na bolingo lokola yo. Nanyangu atonda na bolingo lokola yo. Azalite, 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 azalite. Balukanga na banduki po baboma ngai. Balukanga na bakadia mpemba po baboma ngai. Banduki ya fami baya baya baya. Kasina simba mina maboko ya nzambe na nguya. Merci mingi na élément où esali plaisir na Pelagie Bokila na Washington na États-Unis. Ticket nzambe apambola ye. Na PCP merci mingi na Chris Makela na sima ya caméra. JP Dionge production. Caméraman professionnel na kati le Nazaréen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, tozali na 3 questions. Oyo tozo kende kosolo na yango na peuple de Dieu. Na kena nga musika te. Qui a livré Jésus? 1. Zwabiki banda déjà kokoma. Qui a livré Jésus? Nani ateka ki Yesu na lingala? Na anglais, yo mutebi anglais,
aider mais quand on transforme en anglais. Qui a trahi Jésus? Question mibale. Disciple nini oyo awanganaki Yesu. Donc na français, qui a réuni Jésus? Na kati ba disciple na ye. Ngana bino toyebite ya misatu zwa papier banda déjà okoma. Ya misatu. Nani asambisaki Yesu? Ngana réponse te. Toyebi ete ba pasteur, ba prophète na biso basala musala na wana tokokota na terrain tosolola na mutu moko pe tokokutana na sima tokota na terrain tosolola makambo yango. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et si Kanzamba Lobioza la Kobujete, Okoyako raté jour ya visitation na yo. Je sais combien la souffrance est douloureuse, mais une bonne nouvelle, les serpents de rage, Jésus-Christ est élevé. Regardez vers lui, il a la réponse à toutes tes questions. Oh oui, la solution a toujours des problèmes qui tournent vers lui les regards, le visage rayonné de gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Actation na yo, sika esu akonza na bomoi na yo. Changer de vie parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. N'oublions pas que la mort aussi peut nous surprendre. Ma Bible Bonjour. Bonjour. Et bon dimanche, papa, dans la haute prière, tous ceux qui ont des prières. Et nous avons des prières. Ensemble, la ravi. Ensemble, la ravi, Saint-Pierre. Ok, papa, dans la pokoye, ba misala, ni basango la sala, ge pa na bino. Question liboso ezali, toko koye, ba nani ateka ki Yesu. Mto ateka ki Yesu, asa Judas. Yami bale ezali, disciple nini awangana ki Yesu. Disciple awangana ki Yesu, asa Thomas. Bonjour. Bonjour. Kombo dans une sambela en église nini? Kombo Jonathan sambela Saint-Pierre. Ok, frère Jonathan, toko koyeba disciple nini ya liboso oyo atekaki Yesu. Disciple ya liboso oyo atekaki Yesu ezalaki Judas. Ezalaki Judas. Toko koyeba question mibale ezali disciple nini oyo awanganaki Yesu. Disciple awanganaki Yesu ezalaki Pierre. Ezalaki Pierre. Ok, question misato ezali toko koyeba nani asambisaki Yesu. Pilato. Bonjour, comment on a Eli Kabanga? Ok, papa, on va aller à l'église. Assemblée à AGR, Assemblée de Jésus-Christ pour la repentance. Ok, papa, on va aller nani atekaki Yesu. Judas ndio atekaka Yesu. Disciple nini oyo awanganaka Yesu. Pierre ndio awanganaka Yesu. To asambisa Yesu ezali nani? Eza Pilate te. Pilate? Bonjour frère, bon dimanche, au Sambe la Ravi. Bonjour, on a Sambe la méthodiste. Comment nani? Comment on a frère Rissel à Koyamboyam? Ok, le frère Rissel, toko koyeba
nani sambisa Yesu na kati ya Bible? Ya sambisa Yesu eza nani eza kombo na yo kimanga me na koyeba kaka. Bonjour papa, kombo na niposa mbelarabi. Ok, kombo na nga Jean Robert, masambelaka na tape mesaniki art de jouer. Ok papa, nanga toko koyeba question liboso ezali ete nani atekaki Yesu? Merci mingi. Namoni ba chrétien nyonso bayebi ezala bana mike ezala bakolo bayebi ke moto atekaka Jésus to Yesu ezali Judas. Ye nde moto ateka Jésus. Ok, nani awanganaka Yesu? Disciple nini awanganaka Yesu? Ewanganaka Jésus Christ. Moto awanganaka eza Yuda. Bonjour papa, kombo na niposa mbelarabi. Bon, kombo na nga Nzila Mobati na ensemble ya église Kimbangiste. Ok papa, nanga toko koyeba nani atekaka Yesu? Bon, selon mateya ndenge na Bible ndenge tolandaka tokabi ke non eza Jude moto atekaka ye. Ok papa, nanga ya mibale toko koyeba nani awanganaka Yesu? Disciple nini ya liboso awangana Yesu? Eza nde Simon Pierre. Ok papa, nanga ya suka moto nini asambisaka Yesu? Bon, moto asambisaka ne ezala César. Ok, bonjour papa. Bonjour. Oui papa, nanga toko koyeba kombo nani posa mbelarabi? Kombo nanga Jean Dimanja. Oyokaka journaliste moko babengaka ye journaliste Dimanja Wembi. Ok papa, nanga toko koyeba nani atekaka Yesu? Satana, Judas Iscariote. Ok papa, nanga mopesi kombo église te esiko sambela. Nga naza na église catholique 100% depuis école primaire jusqu'à aujourd'hui. Ok papa, nanga oza na maison mère. Question mibale ezali ete mpona koyeba nani awanganaka Yesu? Satana moto awanganaka Yesu. Ok papa, nanga toko koyeba nani asambisaka Yesu? Judas Iscariote. Bonjour maman, sambela wapi? Ensemble na chapelle de vainqueur. Kombo nani maman? Maman Yolande. Ok maman, nanga toko koyeba nani atekaka Yesu? Judas. Ya mibale ezali disciple nini awanganaka Yesu? Pierre. Tosambisa Yesu ezalaki nani? Mutasambisaka Yesu ezalaki Pilate, si je ne crois pas. Bonjour maman, bon dimanche, osambelaka na église nini? Nasambelaka pa ya prophète Philippe Band. Ok mama, kombo na nani? Dada. Ok mama nanga dada, toko koyeba nani atekaka Yesu? Judas. Ok mama nanga toko koyeba nani awanganaka Yesu? Pierre. Mpona kosokisa nani mo asambisa Yesu? Qu'est-ce que nayebi susu kombo bato wana bascribe. Bonjour maman, kombo nani po sambelaka na église nini? Nga nasambelaka na église ya Impact Ministry for Christ. Ok mama nanga toko koyeba nani atekaka Yesu? Moto atekaka Yesu ezalaki Judas. Ya mibale ezali yango très simple. Nani awanganaka Yesu? Non, c'est Judas nde awanganaka Yesu mpe nde atekaka Yesu, c'est ça. Ok, bonjour papa, kombo nani po sambelaka na église nini? Kombo na ngai Alain Bob. Alain Bob
nasambelaka na amen ministère amen. Ok papa nango osambelaka epa Léopold Mutombo tokokoyeba nani atekaki Yesu. Moto atekaki Yesu Jida. Oyo awanganaki Yesu eza nani? Pierre. Ebongo moto asambisa Yesu ezalaki nani? Pilate. Bonjour papa, bon dimanche. Kombo nani posambela en église nini? Kombo Gédéon Degba Kotabongo naza chrétien ya ECC. Ok papa na ngai Gédéon tokokoyeba nani atekaki Yesu. Moto atekaki Yesu ezalaki moko ya bayekoli na Judas Iscariote. Ebongo oyo awanganaki Yesu. Oyo awanganaki Yesu ezalaki Petro. Ya suka mpona kosukisa moto asambisa Yesu ezalaki nani? Yesu ezalaki Pilate. Merci beaucoup Zamba Pambolon. Bonjour maman, kombo nani posambela en église nini? Kombo na Tabita, nasambela na Jésus de Rock. Kankolo. Merci beaucoup maman na ngai tokokoyeba nani atekaki Yesu. Jiga. Yemi bale koyeba nani awanganaka Yesu. Jigat. Oyo atekaki ye nani? Jiga. Oyo awanganaki ye nani? Jigat. Bonjour maman, kombo nani posambela en église nini? Kombo na Myriam, nasambela na ministère chrétien combat spirituel. Ok, CFMC hein? Ok maman nanga tokokoyeba nani atekaki Yesu? Tateka Yesu za Jida. Merci beaucoup maman nanga nani awanganaka Yesu? Bwana na invité. Ndaku ya koteka na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te, ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon mamae eza na 3 chambres ya kolalela. Cuisine, salle de bain, douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance yango wana epesami na moto nyonso tue. Merci mingi na ba réponse oyo touti koyoka na banza ete ba réponse oyo yo moko bandi kolanda biso na TV banda déjà komitia rappel la place na yo toyoki lolenge nini peuple de Dieu ba répondre. Mon Dieu, ba prophète boza wapi, ba pasteur boza wapi, ba docteur boza wapi, mais wapi musala na bino, wapi musala na bino, wapi musala na bino. Enseignez le peuple de Dieu. Merci beaucoup mingi. Awa tokomi na suka ya
émission Nabiso na mokolo na lelo ototangolaka na yango chaque dimanche otosololaka na bato moko ya ba église lolenge na lolenge na banza ete boyoki bato ba église catholique bato ba église CFMC boyoki bato ba église ya balolenge ebele ba répondre à vous de juger ngana ngana eloko loba te na pesi merci mingi na la princesse de l'Éternel, ma patronne, la présidente du Parlement céleste, Nzambe Apambola et Sikazali. Je dis encore un grand merci na DT Nabiso, directeur technique Jansi Makessa, que le Seigneur lui bénisse, et puis na staff technique Mobimba, Kobanana JP Diongi Production Double Brossard, et puis na Chris Makela, où Azali le caméraman professionnel. Affermi na Katia le Nazaréen. Je dis un grand merci na Pélagie Bokila encore na Washington, na maman na Bissom Pia Mariam. Que le Seigneur vous bénisse. Na pesi merci mingi na Severina Ndakanya, Angèle Tchela Malou, Steve Kalamba, Martin Luther King. Double boss na Katia Ville à Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse. Nazongisi micro et par notre pasteur Vincent Makela. Aïba na kolimbole la biso te kuyanola na oyo bolanzi tolandaye. Tina Yesu libala ya basantu, libala ya bana na Nzambe, libala ya solo ya basali na Nzambe. Dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Haha, bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015. De meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nankolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a des prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Maman. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inoxydable. Maman. Nanutilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Maman. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezali Ngolupe Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015 à de vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à Héros. Maintenant le ciel est grandement ouvert pour vous offrir
sa bénédiction qui est cet nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Elemo, Toza Bilemo, Bozali Bilemo Kati Nankolo Yesu Masia. Bonga Pelokole, Bonga Ekomi, Tango Ekomi et Belemi na porte na yo. Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Yesu atikali na kaka bisika fandi azako kota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Amin oyo ba chrétien mingi soit disant ba chrétien ndenge to ba kemso to samelaka Yesu to yebaka te. Mais grâce à le Nazaréen, votre site, pesi bino occasion ya kolanda ba makamususu eza gravité ya mike kaka boyeme ba chrétien babeta katolo biso to lingaka Yesu to ndimela Yesu to zaba na Nzambe ba yebaka te. Tala kaka par exemple na si je to partager na bino na bandako. Nani oyo atekaki Yesu? Nani oyo awangana ki Yesu? Nani oyo asambisa ki Yesu? Bino moko boyoki ba réponse ya ba pito pale. Or que ça nango simple et ben nango ça nango facile. Ya moi nous pesa merci mingi et pas ya notre coordonnatrice. Elle ça avec qui coordonnatrice a commis déjà la présidente ya parlement céleste. Nga zo benga na bi ya zaka présidente mais za pena la chef ten. Ya parlement céleste Tiffany Mokwa. Et le monde ba journaliste au bon ba professionnel o ba so le kaleka na site na biso to zo pesa bino skasko yo bi ya no pona ko édifier lingomba ya Nzambe na ba cameraman na biso talaka ba pro penza yango na bande ko to ko na banda ko na bino 565 pote bozala édifier zobiki na fei parce que ezali tranche oyo to pesi yango cadeau pona libota Nzambe pe ba na Nzambe o bazo na biso na Canada na Suisse na Angola na France na Italie na Singapour na Madagascar na Zimbabwe surtout bato Angola babenga kingai ba ser Angola kuna babenga kingai Nzamba pambola bango et vraiment tout ça na motema tika Nzamba pambola bino zwabiki na fei okoma mutu oyo atekaki Jésus Christ azaki disciple na ye moko kombo na ye Judas Iscariote. Donc yende mutu atekaki Yesu de Yesu azaka lobomba la mingi même na maloba na ye na kada bino mutu koteka nga mutu koteka nga. Donc comment les ali Judas Iscariote. Alors mutu oyo sikasikoyo asambisaki Jésus. Mutu oyo asambisaki Yesu kombo na ye Ponce Pilate. Yende mutu asambisaki Yesu o bomona kitanga lobina bato bike na monika mabe ya mutu oyo te basambi mais mutu pena oyo azalaki penza na fongola ba makambo oyo po Yesu asamba ezaki Ponce Pilate yenda zene loba suka pona ko pesa po ba condamner to ba libérer Yesu malgré Pilate apesaki comment point de vue na ye par rapport ya boyenge ya Yesu mais bato bandimaki te peuple beka ke bo condamner ya wono malaki Pilate lobaki ke tikete makila ya muto oyo ezali ko na bino pe ya bana na bino balobaki yango iyo ezali ko na biso pe ya bana na biso nakasi komi muto asemsaki Yesu bazaki mbale Hérode et puis Ponce Pilate mais Pilate pele ezaki na liloba suka koloba pona ko tika to ko sambisa Jésus c'est clair moto oyo wangana ki Yesu andeko
nayo pendant tout ça pendant chrétien pendant que dans l'église chaque jour au habité hein et ça ndeko na biso notre aîné oyo pe azali exemple to kolanda mais biso to wanga na Yesu te parce que exemple moko il fallait pas to landa yango comme na ye Simon Pierre oyo so baki ke banda lelo Simon okomi libanga likolo libanga ona kotonga ecclesia na ngai yende ayam awanga na ki Yesu. Mais attention, Simon Pierre awanga na ki Yesu mais suka nango aiko se repentir alelaki personne qui a bonne relation na nzambe na ye mais muta wanga na ki Yesu masia ezali Simon Pierre mais le ba ki ko lo ba ke batu mingi bazo wanga na pe Yesu ngo ha ndenge Simon Pierre awanga na ki Yesu masia tango yo sobo ya kotosa mo banzambe ozo tamo na masumu ozo sala mabe ozo boya kosala oyo nzamba zolo banayo ozo peka ko wanga na Yesu donc ba Simon Pierre pe le oyo baza ebele mais ne poko wana ezalaki Simon Pierre le lope Simon Pierre ko sala yo e ko sala nga e ko sala ndeko aza peme na nga e ko tapenda ndeko aza sima na yo to aza liboso na yo mais eza exemple moko bala muté ya ko wanga na Yesu masia eza pena mabe voilà en bref otoke kolobana tina mituna oyo tuna baki na trash na biso oyo bolingaka mingi ememaka batu na yiki yeke puis ekotaka batu na pito pale yango wana botika na malam na saluer cameraman na biso na saluer notre chef ten Tiffany Mokwa na saluer tous les journalistes au stade les Nazaréens votre site chrétien ozaka kaya munene pour ko differ bana ya nzambe ce que somisongeli te botika la malamu ndeto kutani na bamituna mususu oyo ezali koya ciao.